Il y a Kofi Gramopao. Ah, Bouye, Alexandre a deux faces. Hein? Ah bon? Ah oui. Mais c'est d'abord, hein, et c'est que il y a petit nangai, il y a des restos dans solo, non funa zala franc. Ouais. Parce que tu y a na y a mutu barati nanga ndenge barati nanga moi aussi hein. Ngai na kina tina na yete, y a mutu a mona ngai na kosa et puis a lulinga déjà na poso ngai tout ça te. Makam garçon na loba na ngai baninga na ngai bali msuba loba na ngai ngote. Ah oui, donc c'est la tchaka maman na litoi. Mais en tout cas mais tena yo vraiment yo pas la produit ngo makam moi mwana sikoyo moni le pesa ngakanda mutu azuti na ki fanatique bongo ya kosuka na ndenga na mona net dernièrement na moni ki azotiolanga na émission moko o soliste moko abeteki na quartier latin batuni sikoyo to futo combien yo ka soliste ngo na lingi kaka po futa kangai kaka ndenge salaire na ngai ya quartier latin ako sérieux lokwa ngana lobaka moi calme tala ndenge ya zo imiter aboye benene ke wana zakio okashoje ozoka maloba zo lobate soliste moko abetaki na quartier latin donc ma père mo quoi kula. Mais oui parce que na le kaka d'émission moko na betaki histoire ya tango question ko yango pe yo boto tuna ngango mais na répondaki yango na théâtre. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est bien pour toi. Tobé banaki na Kofi. Pour ya makamuna ye wana ya kobimisa banzembo botie banzembo na bino yazo koma na disque que voilà toutes ces chansons ont été écrites et composées par Kofi Olomide. Or que banzembo ils a disque ya quartier latin biso tout cha banzembo na biso. Yo cha banzembo netini. Bon, on a l'album Machine à Tia Julia. Ah, ça que Zimbabwe. Ah maman, azanze mona yo. Wana. Puis on album il y a Ultimatum na Tiaka nzembo nanga mo titre nango Lila. OK. Mutavete Ultimatum za na beta kati ko. Wana album Ultimatum. Ouais. Wana après album asuka no robeta droit de veto na Tiaka penze mo titre nango na bosa inanga na chanze mo na kati ba yemba ka les grands pas mais ça n'a pas et on a fait ouais OK maze mampungu maze bonpunga parce que mutango yem ta coopérer la kanga yi mutango quoi OK donc na iba ina mutango te OK nzemaze yo OK mais siko to yando kuma bongo bondo bomo nete na sima wose no me ngana senze mona yo mais yango quoi nazaka olobana yi yando olobani. Il y a Liboso, les rasala en retour à Liboso. Oh, t'es bon. Na monika ka luka kasikar moko boye na pele tout ça. Et ça là que na tini ba petit ba ke na sendo. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon siko Kofi Olomide sko yo pour yo reproche que net nani. Bon, ye ezali avec le temps, ndenga azoko mwana mbongo na succès, azoko ma esprit neto lo baka komi esprit mabe. Esprit mokareba. Azoko ma komi or tant to sala ba diva ba nini tout ça là, azo fonctionner pena normal. Normal ndenge mutu to azala kaka. Moi mais avec le temps dans kaka ba asali ba quartier latin na ye wana ba nini bouye. On a on les a échangé. Et comme moi ndenge akuma kolula kolinga vie susu makasi koleka koluka kozwa koleka tout ça abosana ke yemo ne mutabaratina voilà abosana tout wana abosana mais là moi suna sexa yo tant to bitaka tant va série na lisolo anyamazamba wana tout ça bato à Croix Rouge ba mindela Croix Rouge ba yakana kin siko ba na cadre makamuna bango ba organiser une manifestation moko il fallait ba luka bar moko boina na kino wana pour ba passer moi fête moko ba kabula moi vert tout ça ba pesi bango idée non faut zo appeler orchestre na biso ezo renier mikolo ya zaiko mute simbi makambo ba louer zaiko to obete zai fête moko moi siko place bango ba louer
ezalaka soko mayaza soko nini ekangama na place ya kofi yango ya nabosani ya répétition wana 5 sur 5 voilà place baloué ekangami kaka na 5 sur 5 wana boye donc esali ke loko efete yango etombaka soko un mercredi boye na après-midi donc esalaki ke biso bato azali ko tozwa kokota na porte oyo bato ya quartier la tv bango ya répétition bazokota awa sikoyo otalaka barépétition yango bagroupe ndenge ekoma lelo omona plein na kati biso mpe tokokota awa ale biso tobandi concert na biso bavariété ya bango ekuna babandi barep na bango sikoyo biso lero mo bambiasi pene ekoti sikoyo ekomi pene etoki grave sikoyo esali ke lere moko bango nzembo esili sikoyo leta baluka nzembo mosusu bazoyoka sikoyo biso ndenge tokobeta awa zali sikoyo ekoincide na lere pétion na animateur azobwaka yaya nitwame ya bele oyebi ke bato tu bazalaki na répétition ya kofi bazongisi émission confession répétition sili répétition sili répétition bango ekata na wana akenda papi cocaïne akenda aza kini azalaka akotaki mpe makambo ya cocaïne yango akotaki mpe kombo elandaki akotaki bamakambo wana après bamombila na nsima ta Kinshasa bizarre. L'homme prudent voit le mal de loin. Et découragé ba JP Boost batikali na bango na Canada na moto aza kobeta piano batikali omoni groupe bandi okoma mobulu yango wana ntango tozongi Bruxelles ntango Kofi mpe azwi idée ya monter quartier latin na yo ya bagene wana ya basuzuki banani nde akointeresse nga abi na nga mon cher vraiment nasali motu moko sika yo azwa motu na ngai soki oencadrele ngai groupe wana vraiment ekosala bien yango namoni na loka tozalaka na ye mpena très bien nandimaki na nga na encadre groupe wana mais koencadre yaki nango kaka ndenge na football ndenge ezalaka entraîneur quoi ça doit dépendre de na groupe mais ye moko après aye kosenga ngai o te noko ekozala bien okota te mais ekana lere moko bamonaka mpe yo moko na podium ezalaki na ndenge wana yango namoni na lere moko ezalaki omwana nazwi mwa guitare accompagnement bato bakoma omona ngai na concert ekomi mpe voyage ye o to voyage kaka tokei eti bato bamesei na nga mpe ndenge wana me nazalaki na nga musicien ya quartier la tete. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà. Mais sikoyo na bato va na bango. Sikoyo wana to ye sikoyo to beta pe moi kati muke. Bato va na bango. Jossard. On va nende, on mona ndenge nini. Jossard za ndenge nini. Et puis Kofi, on mona ndenge nini. On mona ka ndenge nini voilà. Bon, sur la binette de Nyoka Longo, on a un tempérament moko et à peu près net biso, mutu mo alobaka ne mingité. Nga kuna koma koloba moi muke avec l'âge mais na kola penza na fanda ka mingi ka calme. Moi je sala za mutu bazaka calme. Mais azana ba moko ya basaka makambo CCC. Makambo CCC bon de genre ne yango na. De côté Likonda. Côté Likonda. Il y a ça le même esprit pour ne pas être hypocrite. Donc, il y a le même esprit dans la table, grand calais, tout ça. Donc, bon, on a mamie et pas bassi. Donc, on va prouver à bassi dans bongo. Contrairement à net, biso na dit que bassi tant on colle on a bassi balula nga na kimara bassi. Mais alors que bango, il faut aller à bongo. Bongo na intéressé na bango baza bongo. Esprit là qui na ba vieille ba grand calé banani sikoyo neti na kovanda ya Kofi to ya siko na kovanda so wiki bongo che bongo bina boy yongo prefer vanda net nani kufa neti na nani kovanda ya yeto beta sima mais quand même na kovanda pour tout ça no ya je sais yo bi ya Kofi to ya sima mais ce qu'on neti bon opo na ovana na bomba. Mais au moment où je suis il y a kimia. Donc, ma quelle les athées. Malgré CCC. Mais ndeba CCC au moment où il y a l'ingarape bato bon mouti. L'homme prudent voit le mal de loin. Il y a un rôle où on a eu susté na faille na ngape na parler. Dondo zonga sko za iko na. Il y a un siko de salaka ke bango bata ya zaiko bayoga ya ngosonde nini.
Monika batindelinga bato président Pacheli a besoin na yo bo solola tout ça atindikar Pacheli Madilo. Ouais na kepe kuna nde tant na komona na kokuta nde Josar kuna na Dio Salemba na ye Pacheli to fandi père Pacheli mtazwa kama maloba. Ah bon voilà pour lui bon yo qui que osa sous na kofite alors biso on a besoin ba service na yo omoni ndenge nini tout ça ah tinga pena ko resoninga bon pour na compliquer binoté bon so beaucoup futa ngaka salaire nga na ona ko zwa kana quartier latin ça va et puis on a besoin l'arme pour na éviter son abagi na ona sala na ngoni ni wana tout ça Pacheli andimi charge wana mende esala ike tango nazongi ndako le lendemain natindi ba petit comme d'habitude boke na sendwe boluka car moko bien boke na ngokuna epa ya mutu na ngai a payer yango esala ike ba beta ba tour ndenge ba promesse te boleka lobby ati karango ete esomba mate esomba mabete esomba mate ko salaire to yokana na bango nazwaka parce que ba monaka ke salaire ya quartier latin il est qui belé période na zaiko ya kina baisse ba ko futa ngango te so to mika ko discuter na bango to ko suka na moitié salaire na quartier latin ko mais moitié ngo wana pe na ba moi na sagi na quartier latin na zaiko na tikala ozongo te ya ngone sala ki na umela ka na mingite na ulungo na ngape zaiko ngo na faina ngai quoi. L'homme prudent voit le mal de loin. Il a naé tout ça boubou. Idée wane le kate. Kolo président orchestre a télémila likamwana na ebisiyo. Mais ouais. Abouda yango doka donc moni pena ke ebende kutu eza pété quoi. Hein? Pour na badouane ba longola même place salité. Alingité. Il faut ça jamais eko le kate. Ah oui, alors ben bon carrément que là vous exagérez, là vous devenez trop humanitaire. Donc Natalina batamunoko ba bimi buto azala ke na ba réunion boye soit zangi argument kaka dès je chaque fois bango de osaka petit devant on a été je sais la zone mais André mais sauf to talibé bien qui vient on fait au corps et pas dans et ça on peut une année pas. L'homme prudent voit le mal de loin. Et puis, pour naïe, kriwana, ya poli papa, betel solo anya mazamba, puis na beti ndenge na bekawana. Ya pour naïe yebi ke babwake la ye. Ah, do yebi ke bo zaki mbwake la. Boli solo zaki ne. Sikoyo. Tango abondela inga siko poto zonga na nembala suka, o poto ya kobeta ba Olympia wana. Première répétition. O to sala na ye. Et puis, pour y avoir une répétition, ça va être qui t'y quand ndenge yo tche pembe na ngabo ya ngape na guitare. Yo ka iloko demande ali bosa osenga ngai. Abi non ko est-ce que moi ezalité o sela ngapa ka moi iloko mo genre kaka balisola wa nyama zamba na kaka. OK. Ah donc après wana assisté que sous bozonga na. Ya yombo beta ba. Voilà, donc tu vas beta ba Olympia. Donc pour les bigeno nyama zamba zaki. On a mutumoka donc akoli kana ba polémique quoi. Ah c'est un pizza. Ah ouais. Ah là là. Ça vraiment créé l'inga pelo. Bona suka bo kabona suponi. Ah te oya suka poto kabona libera ka pona na sala ka enregistrement na ngai na sala ka disque ya se pelagi na ngote na sala disque na ngamo boye Kester muta ida ngako na chant. Kester taraga mutu na ngape na banda ba vivat. Kester pena zo pena train ya pena pas tout enregistrement na Belgique. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, il faut tout noter parce que il y a une mission indépendante. Voilà, on a tout dit pourquoi, on a tout dit. On a un engagement écrit na yété, rien. Même à ta, oui, et là, moi aussi, on a le bonheur, na oyipso, ils a ni moko sur amoké. Au moins, à peu près esprit à mon tourné, ils a au moins, on avait été là, ready. Disque ne moko marchaka danger bonini ba yemba na yogo ba prudence ba rendez-vous tout ça
sikoyo tant tozongi kini wana yoka partout yango na yango ye sikoyo loko asupportaka ba succès bato mosusu te ezosala bien te jour mosusu kona répétition ya quartier latin namona kaka oh non konaki na besoin tosola mwa moke tout ça tosola tobimi tokele azalaki na V12 ne wana toki tofandi agaraki yango na ngambo mosusu toke afungoli baportiere tokoti na fandi ye pa fandi awaka o en tout cas donc faire kana ngana lubakaka omoni kaka neti yo soko ndeka kobetela nali ba petit ready wana moni suka nango neti ba biso ba oyo tokolia lisusu te soko ngatelinga olia susu te mais po nini mais yo ler ngana obetelo ba papa bonheur ba nzemba wana so ba difa ba nini ngape na zakoza na poto kuna na zaki musicien Zaiko te na kina poto tiki Zaiko makamutu ya Zaiko na yena beteli yo muntu moko azako tuna ngate na pour kozo betela kofi nini yo ka yena suka mais talaka biso pe lelo pe to kumi bata ya danger tout ça na bien oui, bien que na fungula ka portière na zongi na ngana répétition. Ozo mon esprit. Mais ate taso akuté ina ready na nzila. Petit na ngande ni. Mais tala. Pourquoi na beteli ready ya ifa sala ngara. Ko relation na yo na ye lelo ezande. Relation na yo na ye lelo. Te mais to kuta na ngana bisote bon ngape bo. Na yebi ke na so to kuta ni makamni to sola. Na yebi na ngate na lobisaka na ngai yete c'est tout. Mais hydrogène nasalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Naza moninga na yote. Azalaka moninga na yote. Bato bandi. Ok. Topasi bino mbote partout bolandaka biso na mokili mobimba. Merci. Tabandeko bolanda biso surtout en Australie. Boba bobe en Australie bon, nazo zela kaka. Merci tabandeko bolanda biso aux États-Unis, na Canada et pas Jerimboma. Hein, mon beau-frère propre et pas Wapi Jerimboma zalaka na Canada kuna na Toronto, na ba London kuna na ba Montréal. Merci na bino nyonso, merci na grande équipe à Tolobe la ville honorable, Washington 4 fois prêtre. Eric Chimano, PDG authentique. Merci na Pino Agostino Massosa, papa social. Voilà, ce que cadre où il faut comprendre Mbalamoro Tozana 13 rue Joseph Dijon. Et pas il y a des conabis on dit Riss, Abière, Play. Moutou Alati Sakaba Play, Moutou Sakaba musicien. En tout cas, Awa Sogo Ye, Awa Toso Laka. Abneza consommons Nabana Mboka. Voilà, on dit Riss. Nana plaisir lelo Yakoyamba. Popolipo, ya poli. Popolipo, tokomeka koyeba, tokomeka kosola na moke, moi moke lelo vraiment na Popolipo. Toyeba parce que parcours to CV ya Popolipo toyebi. Ils sont trop costaud dans ton bureau sola lelo. Ya poli bonjour. Ouais, bonjour Papi Gen. Bonne santé yaya. Ouais, nzamba zo batela na kaka, toza kaka. Na sepe ko vanda bo pembe na. Ah ouais. Ça motuna baleki voilà. Voilà. Ya poli yo ngami ba bingo ndani, ngami ba bingo. En tout cas comme on a sepela na ko leka tout. Non, ya poli. Beni ko ça prénom nga ya kobotama. Mais en tout cas na quartier ça ba mère ba vieux à quartier ba na mike ba benga ngaka ya poli. Donc comme on a message na ngo ya mwana. Ah ce ya poli za wana ti surnom mo ozo. Isa ya poli wana euta na ta on a na classe. Le quoi na zalaki moi polyvalent nazo sala dessin danger donc mon toi ko le kanga na dessin na chika zalaki te.
na dessinaka bien et puis kosala mwa bathéâtre ya chiki wana na kosala yango très bien et puis le pe na babi ekola mona kobeta mwa guitare bato basiromenga en tout cas yoza balobi na nga en tout cas yoza polyvalent sikoyo le babenga nga oh polyvalent ndeni bakomika ah poly comment poly bon sikoyo eyaki kokoma po lipo na ntango na koti na isifi na isifi lokole bon wana eyaki mpenza baisifi lokolo te ezalaki kaka baza kobenga nkutu nini époque na biso baisifi baye parce que isifi lokolo eza mpena version originale mpenza ya bapapa wemba mavoyela tout ça lere bayaya wana 3 batiki evoloko bake na bango osala yoka lokole nde nga lokola naza kobeta na kosakosa orchestre moi mikolo na Suzanne la Maison Blanche yaki juste en face à Yolo bana Yolo loka ba kili ba comme loka ba client na biso pour so ba yiko musique à kosakosa so comme ba nzembo ba jeune pour kosakosa ezalaki orchestre ba vieux ba dissident ya Grand Maquisard ba vieux Lokombe ba vieux Dizi Manchekou tout ça donc sikoyo ngana kote kuna mutamemanga kuna Espérant Jengaka pour tozaki ne quartier moko to banda pe ba musique ka esika moko yemta memanga na kosakosa alors kuna sikoyo ezalaki so si faut que ba nzembo ba jeune veut dire ya bazaiko ya bastukas ba chama ba nini wana sikoyo veut dire après singai guitare nani Espérant kena chant donc bana Yolo sikoyo ba komi ko ta mingi kosakosa à partir que ba jeune mo ba za kuna ba ba nzembo bazaiko ba nini en place ba yeba inga itango ba wemba ba kimi evoloko bana Yolo ba bisi non mais mon cher là il mitungisa note elombe moko azana kosakosa kuna beta ba solo tout ya ba luzam ba nzembo nyozo se sala ka succès wana ba Amazon tout ça ba beta ngona kosakosa to zoka elombe wana pourquoi to continuer ka nzela mbala moko ya ba zonga ba mingi pa evoloko OK sikoyo premier rep to sala ka evoloko bon, phénomène un peu bizarre parce que Papa Wemba Mavoyela aussi bakende ki bakosala yoka lokole mais premier jour na répété ne voloko chez na kutaka bozi kuna mais oui toi qui va jeune ma comportement ezalaki moi na kutaka bozi kuna OK tu répété na ye premier jour deuxième jour pe na ye rep tuzaka na bozi siko bozi acheka na ndenge na lata ngomonika makambo ndiko monika na bubu na kola na ngo na banda na ngo bumwana OK bali bumwana voilà siko na suka rep na monika buzel binanga elombe na moni yo look na yo ko dire ka marque omingi ka babubu tronga bi menga elamba na nga préféré yango ya abinanga bon siko comme ça to dobingo kaka popo poli donc popo ba bilambo ezalaki ba bikolo moko ba ko sala ba boulot batango avant indépendance na kine bako uta ba West Afrique kuna ba benga ba popo ba lata ba bubu yanga bozi abi na bo to dobengo popo poli OK mikolo wana popo poli ndenge ni so na ega ref popo ndenge ni nga sangote après mikolo bozi abungi na ye azomona na ne suste nga to ndo répéter na moko mona ba vadio ti ba recruter pe janana to bando répéter wana première chanson na beta na ici fi titre nango ya ka Sambole so na studio le toza ko enregistrer ngo na moment ya kokota 7 evoloko talaka na ba ya gimuti ya ba sous les effets comprendre c'est quoi ça l'erreur na fuba mboloko on dit le baké allez popo poli double patte yalbi allez popo lipo double patte to beti 70 et comme na suka bon vieux bokelo ayoki si biso siko boulot tout ça là to ki ango mon vino ça bimi danger tout ça donc mo bandela ngo so kana ene bise folo ko ngabi elombe me obi ke kombo na ngalo bi ngota albi te mo makani ngona mo bandela et puis mais na disque ndengwana ba tu pas comment tuna popo lipo wana evolo kwa zo lancer nani yango ti ba kongo surba ba ko expliquer ba non soliste abeti yango de ye wana soliste ici fia sika comme ne popo lipo OK à partir à période wana communication na ke Yolo na banzela wana ka ba tu ka ba bima bala popo lipo bonjour ngape
na komi popo lipo à partir wana erreur kaka evolo kwa sala asalaki ok voilà sikoyo yoza mwana combien non non nga mwana Nazareth epai masi ya botama na lingwa la ok voilà sikoyo ya poli na olinga leo tosola nano vraiment sur yo nde na yambi obenda boye tosola sur yo et puis sur la musique congolaise bien évidemment mais quand on kopisa biso sikoyo wana obetika lisolo ndenge kombo komaki mais guitare oyekola yango nana apesaka obula oyekola guitare oyebaka kobeta guitare c'est-à-dire et puis ezalaki na époque ezalaki vraiment na nini no banda kobeta oyo mo sante komobeta guitare et puis orchestre na liboso yalaki nini voilà bon en fait donc guitare mpona ngai eza eloko moko nazalaki kolinga yango monika soko oza na don wana donc nakosepela na bapartition ya baguitare banda naza mwana moke donc nakopesa exemple moko moke omoni eloko moko nabeta na album ya Kofi ya Papa Bonheur esalaka voilà eloko wana eza eloko Franco abeta yango déjà na 1961 ok omonike na balero wana calculer de tout ça là on a 6 7 ans mais omonike na bosana yango te tina koma na yeko koma musicien na raisonner yango jubonga bino que na exploiter yango que na beta passage wana avant changer la seben jour ali boso na beta yango devant Kofi pona bana obeta yango boso na groupe na biso Zaiko Family Day pourtant to sala ki Papa Bonheur wana nga toza na Zaiko Family Day na toza fana na Belgique bon Kofi lokaka aki mutu nanga soko alinga sala enregistrement ayebi ke biso tozawa aye koluka ngai na ndenge ya kobomba mapolero na zobanga batazaiko o lelo makambo eshanja nango mais lero na pela soko aye fois agare na balabalo asima atindi mutu mo bazana ye bokende katsa boko talaka na numéro tel boko to appartement moko ezawana wana na Bela na Belgique donc lukaka place Zaiko ezali lukaka yo faut kutana na Beni Kopopo lipo comme ça oyebise na ndinga mayele baye wana baye bate yebise ke naza awa na besoin ya to cause au moins pe mutu ngo aye kaka va sonner la porte bako lukayo bonjour monsieur bonjour popo lipo na moi lisolo na yo to benda na mo muke to benda na te na yena motu na yo nani Kofi azana Rio ya sima ono mona kaka Peugeot moko ya couleur boye aza wana bon yebise nazoya nazongi nalati mwa chemise na kiti pe ka neti mutako osomba shimbuka na Kofi na kena kati si na kompe na balabala yango déjà tienga ka signe na mine na moni ya bango na yepe ilombe ndenge nini kona na mo loko moko il faut vraiment yo faut betela ngango tout ça bon problème ezate atikelinga balara ba ticket tout ça là ya zongi ne Paris bon studio eza vendredi tout ça bon vendredi yango si na occupé na train na na ye Paris awa toke na studio na tielinga band na yoki ale na bandi ko tcha biloko wana donc eloko wana tango na betela ka yango kaka donc azui liboma so yo ba guitare nini précisément ba guitare ezali na de à peu près 12 ans par là na bano ko sepela ko la guitare alors chez biso le pango moto akina baonde to lobaka na diagonale na biso ezali na yaya moko na ezali na guitare moko ya 3 fils kaka mais so zo beta ngone na basoir wana bason wana pinanga na ko basongo izo kote na ngamo ete wana kena kotala ye nazotala kaninga zobeta wana zosala pe ma fier na ye na lero wana to bazobeta eloko moko ke bino na quartier yebi bon mon épée danger ce que ça kosala ke lelo so babengi ya kende kolia ya a déposer guitare ake kolia ngasi ko na tikali wana zu guitare ngona ndio meka ezo simba nango penate aussi yelera aussi ça koya lera koya moni kinga pe nazo meka obika ba do fina ngam te bakanga bo te chamsa pe tout ça malé mbeka ndengwana lokolo ezalaki moi don nga ezo kokola muke bon wana ba ajona pe tozalaka pe ata soko zo kende quelque part au koti balabala moko boye même sur biso de la lingua même sur na kende ou bien John Kinshasa bi barumbu ba balabala kako na okota isi fika na nzela na wika lopango moko guitare ezolela na kosala tout fona na kaka na lopango malé metito yeba na mutu azobeta guitare wana malé mendengwana na
finalement on dirait dans un mois maître ya mike ebele voilà voilà et nazo progresser parce que so tambolo yo kyo côté tambolo yo côté le quoi ça qui est le ko ya don nangai na progresser qui moi rapidement type na ba sous première fois na côté studio na ba c'était na ba 67 hein oui na ba 67 voilà nani na ezaki ba groupe yaki orchestre c'était mais ba vie moko bazala na yolo balingaki basala enregistrement ya nze basalaki camarade na bango moko autai kokufa basalaki nze moko ya mawa na mémoire na ye siko baza ko luka accompagnateur bon hier moko to kola ne barabara moko baza ko fréquenter bato ya yolo wana lera yoki akutai na le solo na yebisi bango non côté nga nazalaka na petit na nga moko boye abetaka guitare bien na même la bino ye abet la bino accompagnement a intéressé nga pe jour moko afutelinga ticket oketi na yolo pe na kuteli na baviango bapesinga mwa guitare betyanga ye bapesinga pe guitare badiktenga parti yango badiktenga yango na maloba kaka na luki yango tina yango wana na beti pe nzembo ngolo yaki nango banzembo esalaka na bachangement te yaki nzembo yaka nango tout droit kaka to beti yango te basepeli na ngai yale ti ba yoko pesa un peu programme ya studio to sala ka studio ngo na limité studio mo yaka na limité ba obenga ngo je crois Macodis na yeba ce jour enregistrement na kimra classe et puis na kenda studio wana pieni na zalaki na lipapa rolata te na keka na zui bis ligne 27 ti ba expliquer inga so comme na centre commercial limité areo elandi au Kiti et puis au traverser au côté industriel wana studio ngi na kati wana kepe na kutia ina bango je me rappelle encore première fois na si parce que guitare électrique parce que zolinga mundele mo mtazaki c'est la prise de son oyebi que l'air azui jack ya guitare l'air pas côté na guitare et ça la ma boum ouais oyebi na ni na kima mundele na kanginga na ba 67 wana ouais na fandi wana wa koti jack to petit pende bango to ke petit na suka en tout cas ils ont bien et puis voilà quand muke ndenge on a sango na pe na quartier bandu yo goyebana ki obeta guitare voilà pour que ça muke mika ka so ba ya moko waseli mo groupe na bomba na besoin accompagnateur au mona ba yiko lukangai muke ka ndenge wana ti orchestre moko ya quartier oyo na lo baneti et ça la gineti bana et comme il loga orchestre ba jeune ya lingua la pe bana ki commune quoi comme on a qui tabou national to pesa ngo kombo tabou national bo ba vie na biso ba kenei ko sololana vie taboulei pour azala lokola parrain biso yamata ba pesa ki orchestre tabou national yangona rochero a comme ko pesa biso ben instrument na yeso to na concert parrain bino quoi voilà parrain biso donc to beta na ben instrument ya rochero pe na ba guitare ba tel ba nini ba vie Michelino ba beta kana pe na Olympia biso pe na bo jeunesse wana zo ko beta guitare ko zo mona bonheur mo ça na voilà après bon mot maintenant c'est quoi orchestre ni liboso munene oyo ya munene bon oyo kotaka mbala moko bon à part kolongo na kosa orchestre mikolo parce que on a donc beta ba ezaki orchestre pene beta kana ba trompette ba saxo ba tout ça place na zona kola ka expérience a kolongo na wana nde place na lisolo na betelio bana yolo ba ko solliciter nga pour ba mi manga pa evoluku donc orchestre ba jeune e bani orchestre liboso na beta ezaki isifi ok ce qu'on a isifi pe o yaka mikili na isifi non c'est orchestre ni maka poto pona poto orchestre liboso zaiko ouais so kota zeko nde tango longi na isifi te tango na kena isifi parce que moi na kosa patron na biso na azaki ne musicien te azaki ba vieux ba kino ya kala azaki pardon ba fonctionner le quoi mindele organisation ya kosaka na tete azaki pe na ba salaire chaque fin du mois na ba fiche de paie
Mais si on a qu'un ici fi ba milieu wana o izala kaka pose wala faut ça neto fâché te soki en tout cas ici samedi soko na zila wana evolo kwa lengi bon mwana mai kasi yaka kasi ça le fort ya kangisa kasi moi quelque chose bon na mon aussi banano comme ça surtout petit concert la semaine prochaine na vacciner tout ça il faut il faut toujours en compréhension voilà il y a marque on a que bricolage sur bricolage finalement on a kokaki susté jour moko on va conseiller on doit mettre bala ya no pesa bala ya no kota dans cela écoute ya récupérer on va là on so petit concert bon on a juste là à transporter non bon bien bon mettre on est là net mon sentiment là on a tout ça to ko zongo pena lokola zone ya sa timba qui déjà lui Atuamo joké quand ndengona faut zoalar faut ça neto fâché quand menace que là te na ngona voilà quand va rythme wana ti à l'air moko ne ako baira nga vie wana jour mono dokutana na patron na biso asu ya ko sana suko wapi yesu sabaratine nga susu non le petit nanga place na yo ezala ngana ngokaka vraiment otika trumo ko moete tout ça suko ya reprendre place na yo ala te nga bia occasion pe yango na suko nga kaka tina yeko zonga susu ko sango au bout d'un an je crois espérant karaye motunanga jengaka ayo wana ba bazana viva bazana viva on to komi ba 77 bazana viva siko esala ike Rigo Star aye a voyager aye ne poto siko atikaki lokola moi trou yango na espérant ya kozanga noko na viva tozana moi problème Rigo aza suste akene poto tout ça totikali ka na bongo wende na soliste moko dindo aye na ye nani 8 kilos na soliste moko il y a fait un troisième Jojo garçon moko azaka na États-Unis siko espéra me minga na yeko kota viva na sala pe inane na viva mais viva wana quand même na kutaka papa bazana organisation déjà par rapport ya ba ici fille ba ici fait zalaki ba cascade na viva papa moment structure déjà structure pene fanda pendo mona pena boza pena ba salaire chaque fin du mois pena okepe na bureau ba futio lar na yo pour signer là rango yaki na ndenge na kozula na ba kosa te mais mais quand même raté quoi ils ala rapinda il y avait je me rappelle encore il y avait des fois baninga basi baleka ingana leki na bureau te na zula arte siko exali ke mercredi wana tozobeta na vis à vie tant tozobeta bomona papa me l'air talinga okaka mais yo petit lelo baninga basi baleka ki déjà basi babendeki ya bango yo koleka te donc ba côté azaki un peu réglo en tout cas lero azaki réglo akosala ne ba recette siko ya azaki penda bien organisé. Ok. Et là, on a l'ongwa yiga viva parce que batunanga yiba piringa ba longwa ki. Tu écoutes un petit ba musicien qu'on a vivre. Côté chant, tout ça qui na espérant Jengaka, Dindo Yogo, Kester, nani Fafa de Molokai, petit nanga nani Debaba, Debs, bangwana ba chanteur to akana bango. Ok. Ouais. Et puis na solo to akingai 8 kilos bongo wende na petit na bisona Jojo aux États-Unis na basse to na Pinos et puis to na Safro Manzangi na Miso Safro azana en Angleterre et puis na fait Tofla Kitoko na accompagnement bango de na ping pong voilà l'équipe na biso yango na ba Pacho Star na Drum na Koyongonda moto na Libandi et puis na Pacho Star oyo azaki pe na Zaiko non ok, voici quoi après on a Zaiko. Non, après il a ça une année na viva après viva l'air ba ninga na ba pire nga penda ba longo donc il ba na liboso espérant dindo na janana ba ke ba sangani na be voloko vers qui ça sali langa ça ba ke makina na Kazangulu siko mo pepe wana ka ndenge yaki wana bango lero bake maki na sima na biso kaka vive ningani sous deuxième fois et j'allais ka soir mo ka ko ya ba ko lukona car mo libanda ils allaient vers 20h moins boyina ouais ba kini moi mo lili ese koti ngape na bimina ya kotala bu banani ba yo kotala ngai Kester Fafa de Molokai na Bipoli Chando ta mo chanteur msuna bossa ki yona bango 3
oh mwana mai tokomeli toza na mwa masolo fo tokoze tokoze bon petit na mo ba ki ne kala mo na ko na biso ngai bo tokeka na ko na to fanda pour développer masolo teke kuna na bon na zo ba talo tina parler na bino oui na lingwala kuna ya tokena ko na biso wana to fandi ba commander mo bok to ndo sola na yo kabino te bo mwana mai affaire za wana wana zo parole boso wana Kester mwana mai affaire za wana bo monika ndenge bana mai bakena bakosala move na bango bakena makina kasangulu kuna langa star bo biso pe ne to tkoleka na mouvement to buleka biso tout peka to nyamuka na biso donc vie wana to tikika ye moko donc tout sala ka mouvement na biso ba master tout na mouvement baza d'accord to créer mouvement na biso moko bien eza boye bon le ko eza orchestre mobimba d'accord ba pesinga rendez-vous ba bon réunion moko ezali lobby ba pesinga adresse moko na barumbu epa ya garçon moko azaki moto ya Kester zolo ba pesinga Kigoma soko numéro combien to kutana na ba 15h yo ko ndima no zo banga teke no papa yemba quand même ozaka quand même atami mais orchestre mobimba sikoyo donc mona benda donc orchestre mobimba sikoyo et pas que continue ça il faut continue donc via tikali pena yemoko oyebi na kepe na réunion on a kuti viva mobimba baza déjà wana viva mobimba ba 8 kilo ba bongo wende donc quand on te zemo kidiba oui ngala yaki mwa kidiba na ye to fani pena orchestre mobimba réunion penda ba lobby bon to yeko délégué bongo wende sukuna nani sukuna Pinos je crois bangonde bakende kosolo na Verkis PDG ki amwanga na pona likamba ba instrument bon affaire za wana le quoi to sali move et salami sika photo kutana ka 3 bon comme ça to kutana lobby kaka na ba 15h kaka là mo bi makana na ba kuté so e bi magina e utaki e pa nani ba transport pa ga mutna mutu to so ki ba parler rendez-vous lobby l'air bo to kutana boye bozo zela bi politilero azo comment ka te bunde nini mais toujours waka ba pecho balanda wana ka vie bon le bani pour vie bipoli mais vie zongine déjà vivre te akukine te atali te pardon zoga bon que bon zongi bon likabute yake na yedi to remplacer ka mutu mususu na place na ye kaka ndenge wana lobi so bokutani omona intel ba yete ni ba bazongi na visa vina na papa weba Nevisio papi jour à souka. Na yeko ngana comme na yeko lwa na ngama ponctuel. Na komi boye muto yeko ya juste après ngai Kester. Donc to se retrouver à 2 personnes ngai na emeneya. Les restes bazongi vivant. Donc tu es bien emballé. Tu sais biso deko. Parce que baki ko trahir bino bien. On a sikoyo. Kester abi mais moi na ma siko to sa ndeni. Tolanda bana mai wana na Kasangura donc tolanda bango tu bazonga bango bazonga bango viva tolanda bana mai wana na Kasangura donc tolanda ba langa star sikunga yebisi tolanda bango na retard boye bango to se bandeki makamu na bango biso to na kokota na katikati est-ce que to sala pina accueil ko sala bien aux assure bien bon le conseil na ba doute na moni bon yo zonga parler mais quand vous raisonnez, on a boulé bien, comme ça, tout le monde a siata mardi, pour tout développer. Bon, on a parlé pas qu'il bon, mardi kaka. Le jour où tu cabaye on est allé au cabaye vendredi, samedi eleki, dimanche eleki, lundi. Nazareka na kati ya chambre, na petit ba hôtel écran kuna. Ma croix rouge baillée, la star. Na mini pesa na kati. Non, on est à Kenya. La musique. Parce qu'on a quand ça me dit mais pas ça. Là tu peux tenir la tegone. Oui. Et puis on a fouillé dans rideau chambre, là un écran. Miri. Attaque on a Kester, puis on a tenu ma croix rouge. Oui. Publicité a sorti dans Bango ya. Attends il comme il débrouille. Bon, dans le milieu. Tu le bien yo mo. C'est qu'on a tiré un moka isolé.
or siko so na tali ke na ba période to zo konokuta na ba rumbu wana na ba soir na ba petit quartier ba yeba ikar via beaucoup là autamla on soit yeko lukangai wana déjà ba vieux papa bazo ya on va na sauter mir na biso na lopango ya sima na bimi kuna na kimi na ko éviter to kuta na alors on a fait oui ah zaka na car moko bo na bosa ni marque via za ko lukanga na zo kima ye bon Mikolo wana tout lundi wana publicité na bango pena ya ba cartonné qui m'avait tous les jours non siko wana olukape kingite olukape keste poto na ye à vrai dire na ba net de l'air wana tozo kuta na kana ninga mouvement na yebi na mate keste so ça rendez-vous so azala ko fanda wapi na yebi kutite bon lundi eleki mardi eleki ti vendredi na ba soir comme d'habitude ba petit yaya bango luka yo car moko za libanda wana nani susango lero kaka ba 20h wana ba molili ba kini wana na bimina ya kotala bo kester ayesu panonga ndeni ne lomenga mon cher yo na mona na TV kaka bino ba tu sorti na bino za lobit sorti ba ya banani nga mais na mona na publicité la ça avira rien voilà fort mouvement ils ont à venir à critiquer on va ver ça fort mouvement ils ont à venir yango na komilio kwa mwana mai na yego episoka to zonga na episoka viva kaka atalika ngabi uzonga viva via bato azalaki neko lukanga wana zo kima bon siko déjà na décevoir ye na marque wana na soni wana na okokasu na mona vie boite ngabi en tout cas so uzonga kuna zonga ngafe na en tout cas na okokasu te to soli kama mukemo ti akena ina yoka ko soki bana geda il fallait il paraît ce que pour nous discipliner ba tatula ka iba mbata zonga viva OK bana molokai ouais azongi ne viva et puis langa star ebimi siko bango ba saki na problème parce que enregistrement liboso ba salaki wana 8 kilo pa beta na kati parce que dindo tango akendeki kuna memaka ye puis ba kendeki na ye donc 8 kilo abetaki na kati abeta soko 2 ou 3 chansons boy sikoyo na sorti na bango soliste atikala ika moko nene chaku voilà sikoyo isala ikupe malade na sorti na bango na mbala moko vient na biso vie Denewade aza grand frère ya masa na ngai Antoine Denewade azaki accompagner ngana sala ninyo sikoyo via yeko kuzonga ite eloko to yika bango na zone ya Kinshasa ngana lingwala bon azako que de temps en temps et pas na bango pona masa na ngawe leki ya vie Denewade ya accompagnateur donc to meseneki déjà ya Thomas tout ça ayo lukanga ya bi mais petit na ngai yoza petit na ngai na ko choyo sika mabete yaka na mi mayo na langa ça faut ko takuna ya pe lo wa vite ko respecter trop ameminga na langa ça ndena yokota ameminga na epa follow kuna na institut epa makamuno tuzawo le site patron voilà de da kokota na langa ça yangona donc ba succès nyonso on ba mbiri wana tout ngana zaki na kati après enregistrement liboso kutungana beta na langa star ezaki banzembo ya ba beloti banzembo liboso na beta yango na nzembo wa dindo yoko Gloria Mangasa après sima ba moi nzembo asuka na beta ezalaki parapluie ya janana juste après on a tout ça la voyage moko ngana kenda kaise vinya kaise oui bisaka moi problème refrain wana mutu moko atekela ka bango de yena zima lelisa en tout cas musique ya ba mentir moko bona langa sart tout ça la tourner moko ya na baton na siko na l'air ya kozonga le to jour to beta dernier concert na Matadi avant to zonga Kinshasa na concert wana ndeto monaki vie Denewade bakoti na Roxy nyau bakoti na concert tant bakoti na concert onika ba bengi ba si patron wana bako solo la pembeni
les basisi ka ko solo lero bazongi boye rythme changer mbala moko on va be fulu boye ka oh di ça di botique la roi nyao guitare di fais ça guitare Traka bilo be fulu ko wani za nango donc nani nene mtazaki na solo alongoli ka guitare après si Roxy sikoyo donc ba zongi complet ndenge bazaki les 7 patrons ndenge zalaka donc na départ ezalaka bongo donc Roxy batazaki nde ba récupérer ka yi ko récupérer yango na zonga bazaki batikelaki 6 patrons mais voilà basi ba signé déjà contrat na Verkis mais sikoyo jour autant Roxy aye baki basoli pemeni albandima ni baningani bandimi donc à réintégrer groupe na bango en tant que patron 7e patron azongi na place na voilà azongi na place na ye tito yo kozonga Kinshasa à partir ya wana calvaire na biso sikoyo bana nene bon ya concert msule su boye banda simbe guitare na banzembo bino bobetaka tout abetiango bien leur bozeli ti concert esili bokeka epa ba portier bozui transport bozongi pale na moni onga semaine à liboso ya mibale ya misato jour surtout ozonga ka na nene na nzela nga yebisi en tout cas mon jeune frère yo so continuer na bato yo faut continuer na bino ngape nda ba aventure abo na kokana ngate na fandi na ngape na oke na nga soutien na longwe et puis na yoko coïncider que batango na longwa ki wana salaki lokwa ke fin du mois uchole ka maintenant tozi ba salaire te ngabi na ko kende bote na tikela bato lar na ngai na kepa te na kepa voloko ngabi no en tout cas no ko ngana ko na nga souster na yeka bo pesa ngalar na ngai ya moi uchobeta tout ça di mama wala wana c'est tala ngai voilà faut que no tale pas que no tuna dindo ok ngawa na susu pied na yolo wana yetina ke yolo si de pas yogo père bonjour bonjour bon ngana komilio ka parce que ngana na koyana nga suste donc na longwe na ngai mina yesiko na bopianga ka lar na ngai ya ya moi ya suka mais ngape ndo ona na washimbu na shimbuki na ngape na mambo wala sikoyo ngana oskipe na ngosute wana fomo na grand-père Benz oui, bah, tant que ça m'a bonné, que c'est pas Bozi. Bozi, à vous à côté à Maître Touro. Na côté, grand-père, bonjour, bonjour. Bon, en tout cas, on a comme il parce que on a un souci dans le monde, on a quand on a l'air, on a et puis voilà. Comme il y a ce qu'il y a Bozi, on a ce qu'il y a ma kamala il faut tout dans les grands mais oui bah ça n'a pas bon si quand on est comme pas Roxy yes ko l'en expliquer que non ngana wona nga souci na bo pesa ngalar na ngai tout ça bo yes comme ta répondant nga pela na ki yange tout bon la réalité c'est ko lingini il comme boy oui que la télé ka monde dango parce que moni so la binazon que ça moi filmer sima tant on a ina kosa ngam na zalaka soliste de base orchestre tant fait dizia ke ba zwa ki ba iba ki biso yena rochero ake ngam na tikela ki titulaire na orchestre ba vie wana longwe po mona makambo nyoso siko talaka ka afana longwe wana periode wana Roxy utaki na côté soko ba mboka moko bo soko ba Kenya ba kendaka ba sali ba viva ikuna na ba jojo ikomo ba komi na ba galère otaka ba vie ndengona sikoyo nani muto a découvrir ye kuna voyage moko kuna yaki franco ok just ba say voyage moko akomona Roxy kuna na ba condition moko petit frère yozo sani na mboko tout ça TV talaka ya ka tourner na ba master donc producteur so nini donc ba komona ba vie moko compliqué quoi franco habité leki yaka au côté d'un avion to zonga no Kinshasa franco mtazonga na Roxy na Kinshasa sikoyo la yene na Kinshasa le temps Roxy aza oluka c'est azongela makambo ayaka ko solliciter na kosa na yeba toujours en Roxy na répétition kosa akuti de l'idée balinga sale test ngabi beaucoup tester ndenge nini baza mutu expérience déjà beta
trop tous yo to keleke ma na tourne si on tourne la stars to asuka na go kumona ye no mamungu na mwaka bo la réalité siko lili nazalaka na deux petits na ngamo ba quartier na petit ko balinga varier balinga sa net ba menacer nga bite butika kaka toke na biso ga mbongo ya na suka te toke obi ke to sala mo période mo bongana roxy to lobana te azo ya buinga na ya bu na bwa kimi se pai so ka zaki atana intention apia ngambo te na otala ekuti te donc aleki na leki espero nduleman ti na lungu ka langa sar bongo na pemi na pale ndenge ka nzamba sala makambo na ye au bout de même pas un mois il a bien sûrement à Zaïko et quand même à la douane pendant presque une année bah libéré en gros bien sûrement voilà Zaïko ça non sur mobile Zaïko il a no bango tout le molo ka Roxy muto akende langa star oui que bien sûrement Zaïko et Bimi bala mo ba passer ka émission mo na télé bo ba kumisa bien sûrement ngo ba ni on signale dans les orchestres c'est une invention des faux rangers ba ba finga ba ranger qui s'appelle ça ba kumisa siko ya ba biso avec les pieds à pression tout ça voilà on a vu ça na otala on écran en tant que téléspectateur on a comme chômeur si mamikolo ba organiser concert moko neti guerre entre Zaïko na langa star ba bitaka na nini moko na podium moko na basalagi concert moko neti guerre bo Zaïko contre langa star wana tu na ngana tala ngoko na télé kaka Zaïko ba bimba ba ndo beta na bango ti jour moko cousin na moko bo azako fréquenter ba to Zaïko mingi azako sala na ba Lengos ba Merjo tout ça ayiko mona ngana ndaka bi mais poli on a eu que fanda no kana parler mais na Zaïko kuna ce côté solo on dirait il lelo ezo pesa penda ndenge na ngote o contenté na yo pe na vide na problème ezate yo loko kenda kuna kasi betela na match kaste si il n'y a pas qu'à Solina, Merjo, na Lengos, bah ici bon, il y a ça qu'à Poli, à Lucas dernier disque na biso, to bimi ça qu'à na disque bah album na bango bah crier bah funky, voilà. Habi le bani allait répéter, bah nzembo wana comme ça, boya na concert, biso mo to cha et poa kaka, vous savez pas ici ngai na luki mo ba cassette ya nzembo wana na répéter kaka ndinga cascade Talaka, le quoi, Nazam, tu avais expliqué à Kosako, ça a déjà facilité l'adaptation. Nazi Bilo, quand tout ça, il peut rendez-vous un vendredi pour tout concert à Zaïko. Où est-ce qu'on a un leader dans Zaïko? Dans Zaïko? Bon, Zaki na leader ndenga lelo te ke Zaïko a nyoka longo on est Zaki elo direction moko collégiale. Leader rebelle quoi. Baza ba Bimi, ba Lengos, ba Likinga, ba Matima bango tout baza ezaki ba nini mo ba to bien ba administrateur quoi orchestre ba administrateur mais parmi bango bazaki président Azali vice-président Azali président Jossar vice-président Zamwangana et puis ba trésorier ba chef d'orchestre Matima ba trésorier ba c'est partagé ba Matima to kena concert à Zaïko na to kotipe cousin na sombelinga moi primis nyangai na zobenda ko signaler ba Claude Abina ina poli azana bon le bani a patienté muke ba bani ba ba na ko beta ti l'air mo bolengo sali cousin sinabi yepsa ya ay on appelle cousin ya signaler ngalo pe moi beaucoup déjà c'est ngisa moi mutu na botika courage na wana pe na le monde de fous na yepe na podium ba Zaïko na saluer ba roto yebana ina bango ba petit ba nani ba oncle ba Pius ba Zamwangana tout ça ba Merjo ti na kesi ko pas petit poisson na binika bonsoir watu ebanité Aïe bonsoir, pas bien bonsoir. Est-ce que vous pouvez mettre beta tanzé moko? Aliga ça le gola boudé. Ah le gars tu es banarate. Balamo Merjo le gars il y code. Asa il gola gangere yo. C'est guitare yo. Harmonica petit poisson bangi. Alongoli guitare après singa na pe na zui na bungsi mo ba réglage na ndenge na ngai. Allez. Nani Merjo sali des comptes ndenge za la kaka Canada. Bandi. Tu beti nzemba liboso. Et si na lingala ngola guitare Merjo albi tete kolongola te nzembo ni so yebi na pesi titre to beti
tolandisaki au moins 3 chansons boye. Ah belobi ekerme. Siko lelo tozosilisa 3e chanson lelo ezosila kaka le temps toluka sikoyo 4e chanson nini tokobeta namona kaka mutu moko azomata na podium ya Zaiko nani yango Papa Wemba donc epuis baavaltire wana oyo nini wana namoni kaka mutu moko azokota kaka na podium kaka atalaka kaka toteka Bien la podium, namoni kaka asaluer Jossar, babandi osola na ye, moi quelques minutes boye, ti Jossar atuni amenze moni kasi tokobeta sikoyo. Naye kaka Papa Wemba, azalaka ne cool malgré ba problème à mike. Donc bon, mais lokola poli aza wana bo tobeta kaka mère supérieure. Tu tobeta mère supérieure. Tobeti yango pe et quand tu peux se ben ba Jossar na ba lengos ba bini ba mokonyonyo en tout cas c'est la ambiance moko très bien ti to silisipe na longo na guitare na déposer siko l'air nazo bima nazo le kasima ya ba ampli boye na monika muduma simbinga na ati tutinga na mapeka boye na ta bo zamwangana abina nga kokena no te azela comme ça tout le transport na suka concert nazo mina mesera nga na continuer bok na ngati na zeli ba mpe ba sidisi monika aye apesinga pe bon mo transport malama apesinga pe na programme abi non lobby dimanche to kobeta na côté ya Livulu wana ote ba rompwenga ba ne kala moko komo na hotel buye to kobanda ba 16h mais luko komata ba 15h30 tout ça buye abina albina nga en tout cas Zaiko ezalaka na nga boye yakaka noka bongo tito komesana noka ndenge wana soko lobiki oyo koma lettre soko nini boye kosimba na mote ta ya koko ya mbango ya lettre ezana mote donc yakaka ndenge oye wana osenga ka guitare tito komesana noka bongo effectivement elekela bongo dimanche wana pe na kena concert wana tobeti puis muke to bando senga na pe ba shimboko na ba petit poisson komesana nyonso wana type komi pe fin du mois ekoki na monika ka mais les cas pas motion so salaire na yo na kepe na zu moi cheke na viva na section moi muke na viva ba salaire na biso ala kini ba 130 zaïr Ogo ça on est nini 130 zaïr soko so mine di moi mbati moko na ba magasin matongi wana otikala kana moi lar moko go aider na moi ba transport muke bilara mo éviter na ngo siko l'air na kela ngala sar woni mo programme ke na kuti kuno ba salaire to akina on salaire ba 600 zaïr okomoni ko uti na ba 130 no komi 600 zaïr kaka il PDG kiamangana donc na komi na 600 zaïr siko kolonga ina nena sala ina la sala na longo na koti Zaiko na Zaiko siko N'est-ce qu'on a courant aux 4000 zaïr. Ah oui? Non. On est venu loin là. Ok, mais là, Zaïko, t'as les cars à salaire des gens, 4000 zaïr. Donc, on dit que vraiment. Vimbissima solo. Mais ça n'a pas Zaïko. Voilà. Mais c'est quoi après? Et ça, il y a des gens qui ont des familles à des temps. Vous avez quoi pensé à des pour yo au test à nous penser à la famille. Donc na lubanini. Et comme il y a une période moko au moins Zaïko ya période na biso na période na ngai ngana solo. Tu yaki kozwa ba gabonais. Ba gabonais pena ba s'intéresser qui pena ba yetikin. Ba betaka na Zaïko. Ba sponsoriser na le bilango bon ba sponsoriser Zaïko. Et ba c'est pays na groupe Zaïko vraiment. Tellement ngos wana zalaki fanatique azomona ba image ya ndenge ba Jossar ba bina kawana tout ça. Donc alelaki Zaïko danger. Et asali tout penda aya de kin a zwa pena Zaïko en charge. Mon temps bangos ba yaki wana et ça là qui biso pe bien ko biso ba misia Zaïko na sens nini. Surtout nous voyager, tout y a poto. Il suffit qu'à Yebsangos que non, président Bisso, il faut tout ça la disque à Sika, mais bah moyen tout ça. Ngos ça refoute la bino ticket. Il y a les retours, boya poto. À foutre les bino à place au Fanda pendant 3 mois.
afuteli bino basale basale bokobeta premier concert na Belgique wana afuti yango déjà afuti instrument oyo bokobeta nango oui et puis bokoya wana apesi bino na mbongo ya publicité donc bino bokoya kaka bobeti et puis mbongo bokozwa ye aza nde na ntina nango te donc yeka lokumu ne kaka ye kaka plaisir na ye kaka donc omoni esalaki biso bien na Zaiko omoni ekomi mpena so bobeti omoni après concert mpenza lundi wana omona mpena chef d'orchestre aye azopia mutu na mutu parce que wana Zaiko esekenda deya bapoto to nano ekenda poto te wana Zaiko ntango yo ozalaki wana ntango nga na ye premier voyage na nga na Zaiko to ya poto wana na wana Zaiko na opeye poto te ok si wana Zaiko baya déjà poto ntango bapepe feli banini bafeli manoko ouais aza ntango banyau mpe bayaka ok oyo aseri na ngai tosalaka voyage ya liboso na ye ya mibale wana bangosi nanu baye te baye koya na à partir ya 3e voyage donc soki oyaki ya mikili soki wana seka na bula okimi ala te mais boule wana ya te parce que boza na bino mpe bien na kisasa pasi eza te pasi eza te mbongo mpe ya na valeur mbongo ya na valeur ozomona ke oya au contraire kudu lero wana bangunda tokomona bango neti bato moko neti bato moko je me rappelle encore les gens sont bien au moins à Tshisekedi au moins neti pour aux autres éviter bamona ça fait donc so solo na bango kana ndenga yakunda les gens monde ya kina ndenga mususu ezalo kwa lelo te vraiment passer comment na niveau moko intensiko ki sobela ki no bon yo biso to voyager de yo petoke na ça ondien voyager libosa poto ki no ozo ya mikili boyela ki ndenge nini parce que les gens déjà présence dans la Zaiko et comme on peut ça déjà pinch donc comme pena que donc sur le concert ba olingate ngana banda concert faut ba soliste nso ba betana no et puis ngane na ko pona kende na masolo tina suka et ça là que usine ya studio ya Braza et Sili ba Sili su ba boulot na ngo tous IAD est-ce que parce qu'il a besoin d'un groupe et où tu as dit ça c'est qui n'est pas enregistré na Braza et à compte il y a IAD on va promouvoir l'album ango bah tindeki bah tu vas que solliciter Zaiko né yangwana plus tu répéta ka moi 4 titres tout ça là ka ba nanze monanga liboso na beta na Zaiko Muvaro voilà tu répéta voilà wana solo na ngapena ya liboso na Zaiko yangwana ok après c'est là moi parenthèse moi on kena c'est ça yo oui petit on bete la option bondana ni manjeku ye ba ko benga ya manjeku aza ko bete na groupe mo folklorique ya ba ko benga Urban Odeon ya Kitambo ouais bo siko oboni ebete line ya mbonda wana ndenge ya batamboka wana ba josa loko ba ko sepela na rythme Odeon so ba ke concert ba mo ndenge ba ko beta mo nepi ndenge ba ko benga ya manjeku ba kanisa aza vie moko boye siko voilà bah je sais que va tali ba o ndinga zo ningisa bonda bra o le lisango danger so na suka ne so lingi ba kende o ka ko dépanner moi quelque chose quoi viens manger ku oyo viens manger ku ya manger voilà il peut se ko zo ba ko pie mo ba ya manger ku tout ça va pie ba respect il va zo ka na kiki no sa tira na poche zo le petit mot l'air va se ko Zaiko on a mtira ba bi ka dozi batera Odeon do za viens bon si quoi ça lit que les likamwa ya IAD si quoi tu répéter moi 4 jours boué si quoi photo voyage va bon mon namuto aya na carte citoyenne et carte d'identité ma pondu tu ena ba carte ya ma pondu si quoi vu que je suis raciste curiosité toi la gaga il faut manger quoi attends là moi na 60 yo petit au yakao non mais on vient yo pour dire petit qui en tout cas moi, et donc on est finance sexuelle. C'est important. Allez, maintenant, les Toké Braza, Toké qu'on enregistré par Muvaro. Toké typiquement des concerts. Et si les Tozongi Kin. Quand l'air Tozongi wana, comme psycho ya voyage à Poto yé. Que Zaiko, en tout cas, n'a y a un passeport. Te, n'a ngote. Bon, vas-y, salis-moi liste wana. Parce que à côté si dossier na affaires étrangères mais ici le passeport
toyebi kaka ke tozokende Mikili, mikili ouais ezali na nini poto no liboso na poto na ngai liboso ezalaki na 83 ouais parce que juste wana l'air retour na biso yango nde eza na image oyo bomonaka Zaiko tobeta na place moko en plein air boye voilà wana nde retour na biso yango dindo bana tango bakoko non wana dindo azalaki na banani balengi lenga JP Bousse Mina Jossar kaka voilà sikoyo to continue na biso maintenant séparation ya Zaiko sikoyo yo kendeki osoki côté ya azalaki côté ya famille ya de esalaki ke ngai en fait ngana longo zana pardon tozo momke sikoyo dindo yo boyaki quand na Zaiko tango bakangi likinga voyage moko tozongaki boye po likinga azalaki so bouti po to bozongi boye monaka au bout de 2-3 semaines alake bacope ne azalaki kokende bakota baintérieur kuna baisiro banini akino somba babiloko na bango bazalaki koteka na poto naaki na circuit ne moko boye donc ye azalaki moitié musicien moitié affairé sikoyo esalaki ke bavoyageaki na bato na ye biso bono voyage yo zona biloko ne bondo banga te biloko wana ta mosusu so ndeni debe biloko oyo bakangelaki bango te nayebaki ke bango batekaka bachaku bamikombo so soko banini biloko moko ndenge wana kwa biloko biso toyebaki ke likinga asalaka yango wana nazali mpe patron bosentir omona na bango to omona moto aza na mwa kar na ye pende ya vrai pende efanda ye sikoyo ntango bakangi likinga ntango bakangi likinga bakangaki na miso na bi non ezalaki kaka toye concert moko boye toyi kaka oyebi ke elombe babwili ye dobino boye baone na kaka na plein concert boye elombe babwili elombe nani redo bakangi asai nini oyo te bakangi bango na poto na bazalaka 3 personnes boye na bosani bato wana bino boza mpe na mikili to wana bino te wana toza na kine ok donc ye ayaki mikili ayaki na ndenge na ye ok ke bakangi bango tout ça lokola JP Bousse tokotaka ne ka période moko aya azalaka ne lokola doublure ya likinga so likinga lokola akovoyage ne akene baintérieur banini moto akoyemba na place ne JP Bousse wa Canada voilà yango sikoyo lere bakangi likinga na trou ya likinga wana total tomonaka jour moko boye sonnerie aye na dindo yogo na concert kaka na maelika wana di bazoba wana tosukisi bango di naye na dindo yogo na récupéré aye na dindo yogo donc wana sikoyo rival amino ale kaka langalanga star parce que bango une année wana Zaiko aki na galère babetaka susu te tout ça bainstrument eza te règne ekomaki na maboko ya langalanga star sikoyo wande sikoyo nde dindo ye dindo aye nde yango place jour yango mpe nayebaka susu aye ayebisinga elombe beso tokobenganaka bapère apère betelanga lukelanga eloko moko ya un temps boye na improvise kaka naye naye kocrée eloko moko na ndako bakoko na biso bazalaka voilà yaka premier jour na ye kaka ya concert ya Zaiko aimprovise eloko wana tobeti nango ni mwa bato mpe bayeba tie mwa balar bato mosusu bakobude ava oyo na Zaiko ebandeli elaki nadu mwa bongo mais leke kovoyage na ye tosali baalbum oyo ya Nyongo ya libomo eleki nyongo ya kolata lere bimi bazomone elamba epesa voilà motomelesi à partir de wana ba accepter siko caché ne na Zaiko quoi wana zaki album nini ezaki nini ezaki album mongo ya j'étais l'éponge te ouais j'étais l'éponge ya la sima ouais tout ça na ba titre album mongo te ba album mongo na ba Sandra Lina ok ba Fosinga na lingaka yo modele ya mama nanga ouais yem ta sala ki ba vocal wana Mosika na sali na kolela ouais on a imposé ki pena bato ba meseni siko na caché wana na Zaiko pour voir ne pena comme be jouer voilà comme pena que concert on a so boyi ki voix digne de on dirait et pour ça qu'il faut voir ne pena comme donc comme pena caché Zaiko donc voilà sikoyo bokabona ndeni susu bona okabona esala ike période moko bangos wana bayaka kotala biso toaka na voyage na Belgique awa bon
bangos ba décider ba ko tala biso pendant que tu on a voyage ba yé ba louer hôtel moko Hilton ezala na Belgique kuna ça pendant de hôtel la diva likolo ya Belgique hôtel Hilton wana ti lelo quoi ouais ba recevoir ba organiser réception moko wana moni pena na mindele ba ko recevoir ba ko servir biso na ba respect mo ba mona biso dire ba moko so ba marque nini oui que bango siko batali biso babi en tout cas bino ndenge to ko tala bino place bobetaka wana place yango ya bino bobetaka wana vraiment d'abord ça sent du pipi tout ça là mais ça na niveau na bino te wana na kini mais est-ce qu'il y a pas moyen bosola na kolo place wana to somba ngo ka to bongisa ngo comme ça vous na place mo ezala pena digne succès na bino bozana ngo et puis voilà bon et puis tous appels sur payer la banda kuna bino bozana bino donc tu vois quand biso utala bino na banda kuna bino te mais tous assir bozana bino peka la situation donc tu vas te proposer to somba terrain moko na Kinshasa wana to tongela bino banda ku mutu na mutu azapena na villa na ye na petite famille na ye na moi bagnole na ye comme ça et ça na na bino mingi mais na biso chance moko to zwa orchestre moko tikala ko zwa ngote mais dommage fonctionnement ya congolais ça ndenge ça wana donc mawa trop il faut to tongela bino banda ku mutu na mutu azana na villa na ye tout ça bububu idée wana le kate kolo président et orchestre a télémila likamwana na ebisiyo onyokalongo mais ouais abuda yango donc moni pena ke ebende kutu eza pété quoi hein pour na ba longola bino place salité alingité il faut vous aller jamais eko le kate ah oui alors bana bon carrément que là vous exagérez là vous devenez trop humanitaire donc Natalina batamunoko babimi buto azala ke na ba réunion boye soit zangi argument kaka dès je chaque fois bango de osaka petit devant on a été je ça la zone mais André mais sauf to talibé bien qui vient on fait on le rappelle et pas on et ça on peut une année pas bata bino ko lokola babimi wana jour wana ba ko lo baté ba matima bata ba français mais c'est normal vraiment balingi ba longola bino la vie a pas siné moi donc les caté donc tous les autres administrateurs wana mutu moko a discuté donc to conclure que bango tu ba lingi likambo ngote donc le gars orchestre na bango biso to yaka ko ya osani mais oui que na ba gambango ba gaboni ba talani nanu elekela bango ba talani mais comment ko boya offre ndingo omoni à partir à wana de découragement na ngai ezaki wana l'air to ko zonga pe na kin to ko beta concert à Zaiko 18 ans na parler du peuple ba bing sara papa Wemba ba tout ça là o mona film mo papa Wemba tung sara vie sakula lobi mais si ko vie cadeau mo e ko kende pa ya nani alubaga likamoko à partir à wana et puis na concert wana so yoki ba caché o ba invité na bazwaki na biso ba tozo fêter 18 ans à Zaiko donc le jour et la nuit quoi le découragement na ngai yango na donc ngai esala ki ngana longwaki Zaiko avant batunyo na longwaki na décourager ka ngai lo kwa Zaiko déjà ba bebani na ba gabonais na poto déjà on a ko bebana donc biso na ba avantage tout nyonso to ki na ngona ba ezala souste alors na mona kitina so Zaiko te na fandi na ngai na zako ya na nga souste nde ba saila ka crime robo na petit na nga nono atalaku et comment que soit lancer petit poisson les petits poissons ba ko kita ko kende bon kezaki ko kende c'est quoi concerné et comme si ko ya biso tout l'air Zaiko et panzani comme shiro ba ko kita à l'origine ils ont Nzuluku asa elinga kriwana le petit poisson ba ko kita ko kende Dans longue na ngai na sima na ngai Zaiko on peut salagi même pas 2 mois jour moko na moni ile Pablo akomelingai voilà pour linga na komelio parce que mouvement ndenge ça wana to soli biso no sona
baombale banani atangelinga bato nyonso bajimi yaba banini wanga na kini kaka bino ndenge eza wana biso mpe fu tosalaka orchestre na biso tokontinue kaka na nkombo na biso ya Zaiko kaka me nde tokosenga kaka ngos aide biso moke na départ na biso mpo apusa biso mwa moke ngos yango azalaki nani azalaki gabonais azali homme d'affaires azalaki mpena ministre na Gabon ya ministre ya plan et puis en plus azalaki neveu propre ya président Bongo donc azalaki mbongo mpenza donc après vous se trouvez combien de personnes et puis toyei kolongwa JP Bousse Bimi nani susu Lengos Pablo Ngai Petit Poisson Jimmy Yaba na bokenda bebele ezalaki mpena orchestre mpenza ko donc Zaiko mpena etikalaki na bato mingi te est-ce que nyongo longo nayoka esalaki nde biloko ya ndenge wana mpe ebetaka lokola kake na motema donc eye kosala ke bozwi mpe contrat mikili kutu na saute mwa passage moko ntango nga na longwe Zaiko na fai na ndako après au moins 3 semaines ou bien 1 mois membre moko influent ya Zaiko moko moyen atanga komona ete po aza quand même moto akomana makambo politique vanini atindaki bato babenga ngai nake tosola na ye alobi na nga poli affaire eza wana mouvement na yo eza susu na ma elika te ya na ngos club te tokomi kobeta na tozwi esika mosusu na Kipwanza wala bango bayebi nano teke yo solongwa deja te ayebaki nalingi concert ya liboso tokobeta na Kipwanza wana nalingi yo mpe ozala comme ça nga moko na kosokipe na yo tout ça yo kotalela bango te tela ngai oyebi ke jour yango ya date ya apesai nga wana samedi yango wana ya premier concert ya Zaiko na Kipwanza nga mpe na ye ndenge toyokanaki atindi ngai kare ye kozwa ngai nake mpe concert yango nakoti na nga mpe sikoyo na remarke ke na concert wana Lengos aza te Bimi aza te JP Bousse aza te namoni ka Dindo Yogo Josar et puis première fois mpe namona petit na ngai nani Adamo ekula namoni Adamo ekula tobeti quand même concert yango mpe esili sikoyo lere tobimi mpo tozonga palais tobimaki nzela moko ngai na Petit Poisson na Jimmy Yaba bango sikoyo bato baye kofungola ngai ke donc ndenge eza wana mouvement mosusu esi esalami donc biso mpe ndenge omoni biso awa concert na biso asuka kaka lelo nabi bon d'accord nazongi na nga mpe ndako yango wana le lendemain nango nde Pablo ayaki kotrouve ngai sikoyo sikoyo ntango lisolo ya famille ade ebandi ntango bato ya Zaiko okota Josar bayoki ke nga sikoyo naza na babimi na bapablo na ke na bango econsidere ke nakufelaki petite sere na ngai moko oyebi ke na matanga mpena bato ya Zaiko bayaki efo nazongisa mbongo oyo moto wana apesaki yo efo nazongisa lara mutana mais oui oyebi ke tozongisa mbongo wana en plein matanga petite sere bato wana baye mpena sans gêne nabi fo ozongisa lara apesaki yo donc sikoyo nani apesaki nkombo ya famille Adei? Bon, en fait, ça y a une nouveauté parce que Zaiko, ezalaka kaka Zaiko langa famille Adei, Zaiko Colombo kasoko ndeni bakombo wana nyonso ezalaka na kati ya Zaiko ezala ngo est-ce que bino bokendeka na famille Adei Zaiko oyo biso nde bazwaki komba famille Adei batia yango liboso sikoyo yango na tuna sikoyo voyage ya mikili bosaka après combien de temps ya kolongwa na bino na kokabona na Kolomboka ezalaka moi compliqué, hein? Je me rappelle encore moi même massa na biso mususu bazalaka pena bata ya Josar penda pena okazo biso pena vis-à-vis yango bino bokasi bokende po fa jango bobonela wena ndenge nini donc ezalaka moi compliqué pour na biso na départ wana donc kaka nalobaka ndenge nzambe asalaka makambo na ye toya kozwa voyage moko ya Mozambique
na compte ya ba animation période yango Samora Machel je crois yemta lero na zanano azaki na besoin ba groupe ya ba animation pe ndenge za na kin groupe ba MP wana asali sape kuna ezala pe pana ye kuna siko vie moko ba benga voyage on tokena na vie moko akitambo wa vie ngo pe akufa na bosa ni komona ya azali lokola mener ya ba groupe animation ya Kinshasa so sera voyage à Mozambique on vie wana pe siko à partir à voyage wana de leur ambassadeur ya Zaïre na Mozambique ya mbaka biso to faire parier à souci na biso wana que tu as besoin de voyager to ne sala récemment na poto parce que to kabwani sika tout ça bouboué mais tu na difficulté côté à besoin visa parce que na kisasa kuna bazo tia biso bakal parce que bato zaiko kolombo ka basala ki lokola ba bimisa neti zaiko langala famille a dei eza orchestre ya ba gabonais orchestre ça n'avait rien à voir bango so to komela ki bango ko ba aider biso ka ba foutre la biso ta ne fils que ticket auto ko voyager to expliquer ambassadeur on ambassade ah bien mais vous les musiciens vous se comportez pourquoi ma musique vous à Sololina baninga ba collègue ne ambassadeur ya ba France banini nde tozola ba visa kuna oui bika na émission voyage ya famille ya des poto bimato ya poto ebi ko to tikala ko la ka kutu na ba quartier te tikala ka secret bisika maman bana yo ke non to webisa ba tout te biso to ko voyager le on a tout ça ba petit quartier pe ba yeba te ba surtout ka ke tout ça déjà na poto apo guerre on ya la ka pinda comme un mystique ya la ka mystique na bossa na ngote tant on na Bruxelles toujours comme morto qui est tourné na Canada na États-Unis oui bien que jour biso wana tozo ba visa ya Canada siko visa ya États-Unis to kozelango na Canada jour tozo kota na avion poto kende Canada na à partir à l'aéroport à Zaventem tozo mon avion Air Zaïre ndenge zoya et qui tisi bateau ba ke côté moko boué nenga ka ba wana mo ba nini ba portable ba ndi mo sika ya moko mutu mo abengi Pablo oui bike lombe na bino ye auto kitana na Air Zaïre wana ni Josar kita pe ya kiti ba pe ba ebisi ke batu na yo bazana avion wana bazoke de Canada après ba OK ba kozwa visa na ba renseignement tout azali na okura nango ba kozwa visa ya États-Unis na Canada ba pour ba côté États-Unis l'émission papi jour que de toke ko soit visa ko sala de ko remplir un formulaire na ambassade ya États-Unis pour tourner en ezalaki nde toke Canada wana ba concert à liboso to kobeta na États-Unis après tozongi Canada to beti quelques concerts bon tozongi Europe parce l'autre to komi lelo to lali moi 2 jours to qu'est-ce que l'ambassade ya Amérique pour tozwa visa ya États-Unis femme wana ya mundele a réussi biso tout ça a continuer ba dossier na kati mama na ngai ye lerga a continuer ngo na kati kuna atala na nini na ba fax na bango message kwei atangi bu message ngo ba commune batu moko ba yeko luka visa kuna po ba groupe moko ye kuna pona ko luka visa ba kende États-Unis bah y a soi-disant que bazaba musicien te bazaba exilé politique mais oui bazaba exilé politique bazaba na Belgique bazo voyager on avec un faux nom tous ces groupes moko zaiko langa tout ça boubouye ba komo na bango kingandi mais oui que pendant que toko c'est la tout ça ka femme na zongi na mikanda na ye. Désolé, messieurs, vous n'êtes pas de musicien, je ne peux pas vous donner le visa. Mais oui, wana premier concert, il y a États-Unis, il y a lobby. Tout le monde a makambu, il y a Zaiko. Je me dis, non, monsieur, madame. Mais madame, on est des musiciens, on a la guitare, on a tout ça. Désolé, monsieur, je ne peux pas vous donner le visa. Regardez les fax. Ouais. Donc, nani Camerounais moko ko produire enfin abandé ko produire biso tout et puis atikalaki muta Josar Simon Sims production atini fax
bato ya Jossard bacamarade ne oyo baza kosala na ambassade ya Zaïre na Belgique batindi mpena fax na en tête ya ambassade du Zaïre. Donc fama namoni ke toza baaventurier aboyi ko oyebi ke jour yango tozonga mpenza donc mutu kaka boye tokoka kolala te na butu wana moins sérieux bazela bino oyebi ke le lendemain kaka babulu kaka ndenge yaka bon baide ebimi wana bon tozonga kuna toyebisa madame wana batinda fax na ambassade na bango ya Zaïre bavérifie na affaire étrangère na biso kuna soki biso to bamisien te oyebi ke ndenge nzambe asalaka kaka toke kuna monsieur vous êtes revenu encore toyebisi madame wana te toyeka eloko toye kosenga yo omeka kovérifie na ambassade na bino na Zaïre batuna na affaire étrangère na biso kuna pesa na liste bakombo na biso mpo bavérifie soki toya bamusicien te oyebi ke ayokeli mpe biso ake akoti atindi fax na ambassade na bango kuna bafaxe na affaires étrangères. Affaires étrangères va répondre bon, que non, effectivement, il y a deux groupes qui portent maintenant le nom de Zaïko. Il y a un qui est maintenant en voyage, en tournée, je crois, en Europe, qui a pas si bonne formation. Oui, mais que femme, on a l'air. L'air a eu la réponse. Africain, mais c'est comme beaucoup de pour nini. Entre bino na bino tande musique. Vraiment, on a regretté mingi est-ce que vous ratez concert na bino ngabo beta lelo. En tout cas, désolé, mais na ça la bino ba visa na bino, mais en tout cas, tant que vous zonga pour beta premier concert na bino faut bien ngana ya kotala. Non, tant que beta. Et tout, Azali est très touché. Tu as bêté les bisous, visa na bisous. Tu vois, le programme na bisous, c'est les États-Unis, comment qui décalé quoi. Tu connais qu'on bêta na une semaine, il y a retard pour les temps bas. Ça la soit publicité. Si quoi, l'oiseau rare. Ouais. Donc quand vous Jean Boya qui y a un bossé qui l'oiseau rare. Yango, voilà, vous avez dit que tu prépareras déjà à partir à Kin. Tu comptes à moi maquiller avant sortir. L'ozora yom te betango. Oui, oui. Ah, obi ke logo ezala danger. Parce que kuna boke bino, yaka kota la bato bakima na mboka. Et souci contre les bino. Si contre les bino, il y a tani. Tu sais. Ah, on va écrire. Il y a Zaïko. Nagi Congo il ngola ça. Tu sais que donc soso eleli. Tu sais que et so ba tebo ba tebo ba do ba démon. Ba diabulu ba bimi voilà. OK. OK. Bongo yaka kotala bato bakima na mboka. Kasi wana ona bino. Bisote. Aïe 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 aïe. En tout cas, alors si quoi yo pas na biso ba petit on voit que buta bilengo ah OK ba ko lia ba ko tonda kuluma azola yukuta voilà kulumuna abio voilà ah là là bon boke la biso musique ah ouais si quoi yo après tout le monde a susu il y a Pauline Zaïko de susu. Tango lisola nya mazamba ya poli papa wana po tobeba na kofi pero dango. Ah bon, après famille dende au kende siko parce que là na beteli ba papa bonheur akomi na succès danger yemo pena ya azunga penzawa abengi pena place aux enfants na Belgique pena ba pasenga yeto ando solo bien mon cher vraiment oui que disco beteli na akomi na succès danger na kini vraiment faut ya vraiment na reconnaître yo atana moi na moi geste monga muke tout ça bu batinela na bena ticket na yati yawa na kena parler ne mo ako foot la studio moko kota ba vers porte de Montreuil kuna na ke kuna pe akabela ngai père moko ya sapatu na mbongo moko apesa nga na bosani montant lera wa franc
Les renards ont fonctionné dans le normal. Azalaki mutu elima ndenga koma ndenga koma lelo ete. Ah bon donc ouais c'est wana zana no fonctionné pena moi les renards moi succès bando ya mutu nano ningani pena ndenge ningana lelo ete. Pour lelo pena koma so samambu moko. Problème. Ah oui. Elle est que la caméra sont bon. V12 pena ko V12. Bon le c'est quoi où yo longo la zeko famille de lisolo ngene lengi Andiris aliga boy. So to yo longo na famille de. So kuna bobeba na ki po kende papa kofi. Bobeba na ki na famille de. Ah bon famille de bon ezaki eloko moko ezali bon ndape na ko pressentir yango ke kokumela milité parce que tozalaki esprit moko penza te moni neti bimi pona ye azako mona neti ye comme neti Josar ya famille de Pablo pe azaki animé na moi esprit wana pe ye pa bima neti moi lengo sipe lisesu Claude Coutu ya zaka ne cool ya mto wa biloko wana ki penete ya ko ki pena ete et ça là que histoire moko na le bandingi ezaki anniversaire ya maman présidente donc maman Bobile anniversaire ya yena lipasa na ye sikoyo esalaki ke Kolomboka zaiko Kolomboka eko beta anniversaire ya maman Bobi awa na Nice biso zaiko famille de toko beta ya lipasa maman Kosia na Portugal toko beta kuna yamana pe place de profiter to genda hotel à likinga na prison OK ouais ya ça na prison na Portugal azaki na Portugal na prison siko to beta ka epa ya maman Kosia après concert leur mère a dépanné biso a remercier biso tata musique elle qui malamu en tout cas wana to kena résidence to salika mulongo ndenge sala kaka oye maman apesio merci et puis montone moko simbi enveloppe na pembeni agent enveloppe apesio moi 1500 moi $1500 tche oleki okozela baninga na biska mais sikoyo to profitaki na moment wana mais to yebisi maman en tout cas biso to na moi souci to na ngo tozaka na ben instrument ya biso moko te soki tokobeta toluwaka ben instrument bia te bon wana eza problème te bosola na aseti akoarrange bino problème wana merci maman aseti yale voilà po province wana place résidence ya papa maréchal ezalaki wana eza pe province ya mboka ya papa ya seti voilà donc tant tolongeka wana tokesiko na résidence ya V7 toki kuna ye pe so ayambaki biso akabeli biso su ba 1500 na mutu ye pe to poser problème wana ba instrument ya bi bon abi c'est pas grave ambassadeur na biso à l'air wana na Belgique na vie Kimbulu abi bo kende bo sala facture pro forma bo pe c'est pas ya Kimbulu aku pour arranger nos problèmes na instrument. C'est ce que on avait fait tant au commune à Bruxelles, tout ça li facture pro forma. Bon on est tout organisé, to chaki bimi aza loka présidente. Yem tout fois à kende parce que to kende kuna bisonyo sote. Ake yem ta kende na facture pro forma ko kotsa. Sikoyo place ya kende ko kotsa ben na lo bata facture wana na ambassade wana batmi basala ka wana bata Josar. OK. Des places ba kotsa ki idée ya mabe. Que voilà mi André kobuka na note ben sur moyo luka moyeza acha ezala na kombo na yo moko comme ça yo poko sala mouvement na yo. Wana pe Josar pa bengi mais André go sala mouvement na yo moko comme ça na sorti na yo ngana ko ya kutoyemba biso de talaka ba bulango comprendre pour la punir maman voilà bimi place à kende ko changer makambu yango wana to continuer ko beta l'era ika ke ben instrument côté déjà bateau ils ont kende ça ne place yi ko zo kopo ya ko kende Canada je me rappelle encore jour to kende poto avion to kende Canada na ke na betele chambre na ye kota na koti na mais on m'a les biso mais bisi na ces de la biso to voyager scout alors on a pe na karma bi ba voyage na mina ba Canada wana na okena na ngote aboyi na ye wanzo na rada na masolo na pe na kina rejoindre baninga ba Lengos baninga bi atuka ombale abona ye albi okene Canada te
Or que déjà, tu n'as pas voilà. Si tu es au Canada, il a zongi gisasa. Comme il a passé na télé, tout n'y est. Mais dernier, il se retrouve à Ninga au Canada. Ah, nous avons les choses à Salra même na vérité samedi, vérité na OZRT. À beta pe nzembo ya machete li Congo. Voilà. Yes, quoi expliquer parce que non, Toki Maki na Pongi. Ben oui, il y a diabolisé Toki Maki na Pongi, tout ça, tout la qui était, or que ngala que n'ako trouver personnellement. Après de ça là que mais comme kota moi genre Pablo sous ça comme ça là ba gêner wana ba nini. Sali ke découragé ba JP Boost ba tikali na bango na Canada na muntu aza ko beta piano ba tikali omoni groupe bandi okoma mobulu ya wana tango tozongi Bruxelles tango Kofi pa a eu idée à monter quartier latin na yo ba jeune wana ba Suzuki banani nde ayako intéressé nga bina nga mon cher vraiment na sali mo sika yo zo mutu na ngai soko ya on encadrer ngai groupe wana vraiment et ça là bien. Il y a un moni na loi tout ça là na epena très bien na ndima ki na ngana na cadre groupe wana mais ko encadrer aki na ngaka ndenge na football ndenge za entraîneur quoi mais ça doit dépendre de tes groupe mais yé mo après yé ko senga ngai o te no ko e ko sala bien o ko te mais e kan l'air mo ko ba mo na pe yo mo ko na podium e sala ki na ndenge wana ya mo na l'air mo ko sala ki mo na zwi mo guitare accompagnement ba ko mo na ngana concert ko pe voyager yé o to voyager ka to kei et ti ba me sei na ngape ndenge wana mais na zaki na nga musicien quartier là voilà mais sikoyo na bato va na bango est-ce qu'on a to siko to beta pe moi kati muke bato va na bango Jossard on va nende on do mona ndenge nini Jossard za ndenge nini et puis Kofi on mona ndenge nini on mona ka ndenge nini voilà. Bon, sur la binet de Nyoka Longo, on a un tempérament moko et à peu près net biso, mutu mo alobakane mingite. Nga kuna koma ko loba moi muke avec l'âge mais na kola penza na fanda mingi ka calme. Moi je sala za mutu bazaka calme. Mais azana ba moko ya basaka makambo CCC. Makambo CCC bon des genre né yangona. De côté Likonda. Côté Likonda. Il y a ça le même esprit pour ne pas être hypocrite. Donc, il y a le même esprit dans la table, grand calais, tout ça. Donc, bon, on a mamie et pas bassi. Donc, on va prouver à bassi dans bongo. Contrairement à biso na ebi ke bassi tant on ko na bassi balula nga na kimara bassi. Mais or que bango il faut la kisambongo bango baza bongo esprit là qui na ba viele ba grand calé banani sikoyo neti na kovanda ya Kofi to ya siko na kovanda so wi bon che bon bina boy yongo prefer vanda net nani kufa neti na nani kovanda ya yeto beta si mais quand même na kovanda pour tout ça no ya je sais yo bi ya Kofi to ya sima mais ce qu'on est bon opo na ovana na bomba. Mais au moins je sais là mutu ya kimia donc makele les athées malgré CCC mais ndeba CCC au moins ngalinga rapé bato abonguti ngalinga mutu ala moi esprit ya moi mongala au moins était vieux beaucoup la raison du kamozali a kolobano boye mais athées ya kangeli okanda so ni rien attaquer peut-être attaquer ne yo kaka et l'équipe nango akipara na été voilà c'est quoi tu pas il y a Kofi Gramopao. Bouye, Alexandre deux faces. Hein? Ah bon? Ah oui. C'est d'abord, hein, et c'est que il y a petit nangai, il y a des gens dans solo, non funa zala franc. Ouais. Parce que il y a mutu barati nanga ndenge barati nanga moi aussi hein. Ngai na kina tina na yete, il y a mutu a mona ngai na kosa et puis a lulinga déjà na poso ngai tout ça te. Makam garçon na loba ngai baninga nanga mbali msuba loba nanga ngote. Ah oui, donc c'est la tchaka maman na litoyi. Mais en tout cas mais tena yo vraiment yo pakula produit nango. Makam moi ndenge
wana sikoyo omoni le pesa anga kanda mutu awuti na kifanatique bongo ya kosuka na ndenge na mona neti dernièrement na moneki azotiola nga na émission moko soliste moko abeteki na quartier latin batuni sikoyo tofuta combien yoka soliste yango nalingi kaka bofutaka ngai kaka ndenge salaire na ngai ya quartier latin ako eseri lokola nga nalobaka mwa calme tala ndenge aza koimite aboyebe ndenge ke wana ezaki yo ozoka maloba azoloba te soliste moko abetaki na quartier latin donc mapeye kokokula mais oui parce que nalekaka na émission moko nabetaki histoire ya ntango question oyo yango mpe yo bouta otuna ngango me narépondaki yango nanu te ati tokoti ezali nini kuna bosani oyo tunai ngai ozalaki na quartier la te mpe ndenge esalaki nini mbala modo oisu na lere moko zaiko balanga susu moko lisolani ya mazamba tout ça voilà ntango nayebisaki ye ndenge tosololaka me nakonabandelela yo yango mpe susutobandela yango te tobebanaki na kofi mpo ya makambo na ye wana ya kobimisa banzembo botie banzembo na bino ya azokoma na disque que voilà toutes ces chansons ont été écrites et composées par Koffi Olomide or que banzembo eza ya ye te eza disque ya quartier latin biso totia banzembo na biso yo tia banzembo neti nini bon na album ya magie na tia Julia ezaka nzembo mama aza nzembo na yo wana api na album ya Ultimatum na tiaka nzembo nanga mo titre nango Lila. Ok. Vous avez été tu m'as dit album Ultimatum. Ouais. Wana après album asuka no beta droit de veto na tiaka penze moko titre nango na bosai nanga na chanze mo na kati ba yembaka les grands pas mais ça n'a pas wana penzi munanga ouais ok maze mampungu maze bonpunga parce que mutango yem ta coopérer la kanga yi mutango quoi ok donc na ibagi na mutango te ok nzemaze yo ok mais siko etongo ya ndoko mabongo bondo bomo nete na sima mobiseke no me ngana senze mona yo te mais yango quoi nazaka olobana yi ya liboso lera sala ngo tour liboso o te bon na moni kaka luka kasikar moko boye na pele tout ça et sala ke na tindi ba petit ba ke na sendwe chez biso kuna ki na ba luki kar moko ba la singa vie yango yo moni onde nga bo c'est bon bokende kuna bon atepa na ya asomba ba ke pepa na ye asomba kar te et puis azana kin ba ke na ngo pa na ye kuna na sukombinza suku wapi asombi karango ba petit ba yena ngo afre bende yango vie somba bokto ba ye voilà na zikar wana oyebi karango na sana on me fa des mois Kwani et panzanes donc foka pour le wana monique et pas na biso le wana na tisaka portail te ezalaki polele siko na mona ke car eza ko ngenga boye elala ka boye ba fa kwa so ba leka na butu atali ba ko bendela ngo film bon na ebisi petit azaki ko tambusanga na car onga bi petit toto kendaka nango Chebino le pas na bino ya na portail comme ça yaka nango na to ndenda kina wakende ko bula siko esala ike samedi moko boto betaki na biso te nga pe le quoi na message na nga ko bima te à 20h à 21h na lali na nga peti or que na butu wana petit na ba camarade na ye ba kende en fait mo na Kingabwa siko kozonga na bango na feti wana ba sala ba tono moko do kare panzana ok nga pe siko na le lendemain na tongo wana na monika petit na nga mo quartier kaka ko melinga na tongo tozo causer mais na ko mona ko ndira mutu mo ali ba likango na zo ko kate nga wini Patrick on dirait le balikamo ko di nini yango TV o moni ngana ba kaka car sala ki accident car nanga c'est l'accident din lubinga na bimagité to beta gité eta na so simba micro c'est bon ote ba toto ba bimaki lobi na butu ba kineki feti moko na Kingabwa alors na ba sala ki accident na tour ya solo car ngo siko eza place nini eza kana Kingabwa kuna
to débrouiller kaka na ki na mo alarme to débrouiller transport ya kokata kata biso na ti poids lourd na Kingabwa to kebo to comme place car ngo ezalaki na biso car on so moni yango on dirait bra ba zui portier ba kati waki kuna ba zui tolo ya donc car déchiqueté donc son taliongo on dit matin que ba ki na caro ba bima vivant mais pourtant ba zalaki so 4 na 4 monto akufite monto abukanite kabe gratinira mike kaka bongo yebi ke ka ndenge zala ka biso ba africain makanisi na biso yebi ke mama ya petit moko parmi ba petit wana na tongo na kaka ako yebisa master na ye moko master na ye yango siko aza tante na ngai mais mama petit yango ayebita ke master wana master ni wana za tante na ngai na tongo ka ako trouver tante na ngai makaya ngana betelo lisolo te obeke musicien moko azaka na mweka kuna kota ase kuna beta kasona bazai kosona ba kofi kuna abika linga l'excellent mwana ngana kisi na bongo musique on met tant à comprendre que Zangai faut leur babine que musicien moi azala kota ase kuna na mwa ibike ngana chez biso wana ayebine ke nga Zangai malingine ko lubana ete ayoki ekaka pe asili solo basoli na mama kamsu pe master nyango akiale na après-midi tant à communication ce qu'on a parlé mais beni ko yo makamni ngana na yo tant likamnini mais yo ndenge nyango balobi nanga camarade nanga mo communication kuna bio lingo l'examen ne kisi na bina musique ndenge ni tout ça ngara si qu'on expliquer tata moi si tala on expliquer likamon ndenge les kaki tout ça tant parle bien en tout cas faire attention makambo na famille na biso za gâté ngate tata moi si likambo za na ngote siko après nde wana première fois ça la wana siko longo ipa na iponi parce que to bana ika makamuna ika wana kaka makamuna ko sala kaka ba 10 ba nzemo na biso akomarié yana ko longo na ngai ngai na ko ya sustain na fa ina ngape na parler dondo zonga siko zaiko wana ya ngwa siko de sala kake bango bataja ya zaiko bayoka yango so ndenge nini Monika batindelinga bato président Pacheli a besoin na yo bo solola tout ça atinikar Pacheli Madilo ouais na kepe kuna nde tant na komona na kokuta nde Josar kuna na Dio Salemba na ye Pacheli to fandi père Pacheli